Oui, l'inspiration. Donc, au film, on est marquant à fort. Et via Joanne, la vie est belle. Bah, tu belé, bah, baraté. Via Joanne, la vie est belle. Côté papa, Wemba Kimi, Voando, Lukae. Voilà. Bah, Koutia, Ocha couleur. Bah, Soda, Obaya, Okanga, papa, Wemba, bah, Koutia, Nasima, ya Mercedes, 190, ya Voando. Chabat. Chabazala. Donc. Isaïka ngana lianza batolongwa gité tolongwe belé président Gérès ya groupe Alliance yé pas longwa qui président Sapou les réveils de Sapou yé pas longwa Karine Kianza Yves Ukola tozala ba Kianza et tout yé pe to sali groupe to salaki et on a fait 2 ans moi je quittais la raison au ngana longwa qui est pas président Lianza ezaki justement na goloba na se sentait qu'il a commis prêt to soit na guité to bunda guité vous êtes sûr que vous soyez été trop sûr même na sur so jouer na micro na yo ça là oui na jeune par rapport ya te na bi na musala ils ba jeune mususu aza jeune aza mukolo na ngapi mais ngana aza mukolo ni na musala mususu pas a jeune baza mikolo na ngapi na musala ngana za mukolo ni pe na âge bazali donc to pe ça Alléluia Hosanna yondo zana makoki ya kolonga liwani mpe ya kosilisa nguya ya satana opesi pongite na misono mpona kosenjela baoyo yo olapinda inako mbote na bino balandi ya concept touch chaîne na bino oyo e révélaka bino surtout mambo ebele obomi tuna ba question je me dis toujours que chaîne Nabino est à la loco à miroir. Boyebi utilité miroir. D'habitude, sur lati, olingo bima. Avant même que Batoubaye bisayo, obima lamu, obimi kitoko, bisomo total d'abord miroir. Et concept touch, et un miroir Nabino, comme un moteur de recherche Nabino. Et comme un moteur de recherche parce que et pas ya bato mosusu okenda botali tali botepi tepi ba pesi bino ba fake news ma bisiko boka ko puiser ba information ezalaka réel o biso moto kitaka na source pour to ko pesa ba internet na biso c'est toujours na concept touch alors talaka et l'autre ko sala d'abord pour cette émission pour ces numéros et numéros à l'élo boyebi bien que nous avons commencé depuis le mois de janvier to saki na année na biso 2021 ndenge bolanda biso eza bato mususu bakuta na ba difficulté ebele ba maladie ya kimi pepe ya ndenge na ndenge alors ce que nous pouvons faire nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu pourquoi parce que abateli biso o eza le plus important dans la vie c'est le souffle de vie parce que à garder biso depuis le mois de janvier l'autre comme na décembre petolingi to silisango pour que to entamer année mususu ezali 2022 et en to profiter pe na occasion pour na ko souhaiter bino ba meilleurs vœux na bino. Alors partout vous allez, de partout vous nous suivez, meilleurs vœux na ba famille na bino na mabote na bino pour cette année 2022 depuis que makambo sike kozala wana ezali sommet mususu tozo mata et nous commençons cette émission avec cette triste nouvelle pour te perdre baoba moko ya makasi. Il y a un monde artistique, il y a un monde théâtral. Et là qui une nouvelle oyo et comme la qui biso depuis mokolo il y a dimanche il y a lobby artiste na biso Chaba oyo bato belé boye ba ya joie ba rôle ebele oyo et cartonnant surtout rôle oyo ya joie ka ya Moscovitch il y a des gens oyo ba découvrir kaye surtout na rôle wana et ça passe mingi et jusque là en attendant le programme ba source ya malamu nde tolandeli na artiste na biso jusque là ebali na noté ba source ya liwana ebana noté on dit qu'il n'était pas souffrant et pour na artiste ebele pe et lekela ki bango koyoka liwana ye mokola lobi mingi kutu bazwa ki yango comme si ezala ki moins fake news ezala ki moins des informations alors tu peux comprendre que akufaki réellement alors
oyo eza émission Nabino otoyaka kokundola toka kokundola même artiste obomona kala même ba obomi tuna ba question yango ya uta pito mona ekamba moko abima boye ba parcours na bango te ba ope bokomo mi tuna na bande ko c'est un artiste a joué vraiment barole mo markanga mais la mona ki souté concept touch et ça une conception est purement maison ya concept touch pour na kokundola pour boye bakaba nouvelle ya ba artiste Nabino yango na lelo tozana mutu moko boye bi wa sepelisa bino pe makasi il est là à mes côtés lui c'est l'artiste Ndombe. Bonjour. Bonjour madame. Boni papa. Oui, moi vraiment faux comme j'ai souvent l'habitude de dire côté tristesse et puis les cas aux homona parce que c'est pas facile de perdre quelqu'un comme le vieux Chaba. Moi je l'appelle papa parce que bazaba papa ou Pessinzela ou Bisoto Landa. Donc voilà, tous les matins déjà on a profité, on a présenté sincères condoléances dans la famille biologique ya papa na Biso Chaba. Donc voilà, ici qu'il y a une famille artistique où ils allaient Biso Moko, artistes et comédiens, pourquoi pas musiciens, plasticiens et tout consort. Voilà, tu as vu que l'artiste Ndombe, Ndenge to prévoyaki déjà. D'ailleurs, le jours à tournage, tu es vraiment qu'à surprendre Bino quand on est au lobaki que oh ils ont des kundo la masse solo ya artiste. Et alors tellement de gens n'y ont ce qui programmé et bana quitté que artiste Chaba Kotika Biso yango ana lilo pona tellement tozaki déjà prévu to le la makamuza mususu mais tellement liwai et surtout que c'est un mutumo munene pona moi briefing mukie artiste Chaba pour na yo moko ba souvenir nini ozalongo na pour na artiste wana. Bon, en fait pour na papa Chaba ba souvenir na rolo banga moko boy personnellement ko zalana ye na zalana e vraiment il faut tous quand même véridique na zalana e vraiment té mais na zo enseignement na ye na rolo ba par correspondance donc en ligne des fois il y a qui to ya pe tournage boy Boana et film moko mais boana séquence moroté. C'est ça. Ozomona. Bo ça naï bo jouer na scène moroté ni té mais enseignant de loin enseignant la ponctualité. Enseignant so babi tournage 7h 7h. Donc yé pena donc là pour nya bébé soki o checker na casting na yo que noté faut tournage banda 8h. Donc yeba aroya liboso na yo moko mkolo filmer. Donc, tournage. So ebisinga ndombe koma 8h, ndombe koma 9h, ndombe koma so erni. Yeba ROP singeza R na koma. Donc na hérita moi sans ya papa na Biso Chaba donc azaki tellement ponctuel. Na ebita ta na vini na ndako so azaki bongo. Mais je le pense qu'ils azaki bongo. Pour mutu soka osala boulot na limemia, c'est qu'il y a ta vie na ye privé, ils a rappelé na moi sens moko boya droiture. Exactement. Donc voilà. Voilà Ndombe, même si beaucoup d'ana été dans la séquence, mais quand même avant au côté na monde oyo, asa quand même moto bandara pe kolanda ye. Donc barol nini o a joué marka aussi o pe so pe posa. Na ibisio viona place à markanga ya dégâts. Na nani na titre film ngani Moscovitch. Vraiment ba betana ba Vechali président fidèle na PC ba moté belé place azali ayuna. Donc, naïbsio Moscovitch a ipatanga. Comprendre, Moscovitch a ipatanga. Nana jemo beba na poto pe ba aussi pe na makasi. Film lomo na sala na joie intellectuelle. Na la taba festa minene, pantalon minene, ba phare, ba syllabis na maboko et tout. Na zoa moi sens inspiration ana pe sous côté naï. Malgré ngala tengi sango suna moi ndenge na ngapo artiste, na sala rama ramna ndenge oye azuli l'inspiration. Donc, au film on est marquant fort. Et via Joanna la vie est belle. Bah te belé bah baraté. Via ba Joanna la vie est belle. Côté papa wemba kimi vwando lukae. Voilà. Ba kuti ya ocha couleur. Ba soda o ba ya okanga papa wemba ba kuti na sima ya Mercedes 190 ya vwando. Chabat. Chabazala. Donc azam artiste complet donc maman artiste ya blagiti. Donc vie moso zana eboui. Azali na ba conseil moko boui ya bandaki oloba. Ceux qui ont s'adressé à mon donc il y a un peu sa conseil, un peu son conseil. Mais on a haute voix de façon que bisonnions sont toyoka. Donc on a profité na ebongo. Mais personnellement na vanda nini to vandi boye abando conseiller moi na ndombe omoni non. Mais na zoa ba conseil na au travers baninga.
donc on a conseillé Mouninga Oyo, on a vendu Pika na Tchelitoi, donc on a capté, donc c'est un grand homme, c'est un baobab. Perdre, il a assumé vraiment le rôle d'un père. Quand des papas en abanda pour on a sali les camomets conseils à ça dans l'ensemble pour qu'un jour à ta zate boyoka yo pour sali à qui moi madame pratiquer. Ce n'est pas toi qui prodiguer ces conseils mon lobby qui n'a pas les lobby à côté aux alatés. Ah oui, c'est ça. En tout cas, c'était une bonne chose. Paix éternelle à l'âme de l'artiste Chaba. Il a vraiment contribué surtout dans le monde artistique Oyo parce que théâtre ils alaka côté la mot pour l'encosécater. Marambo belé pe ba leçon belé to yaka ko tirer. Na kati o esungaka biso pe na ba vie na biso. Alors tokota siko na bozindo na makambo o etali biso o to yambela ki artiste na biso mokola lelo kande tolobaki que liwa ezalaka toujours à l'improviste parce que mutu moko te ayebaka olamuki na tongo lobi ke na kufa mutu mota ayebaka même biso bato tozalaka proche moko oyebaka proche nanga akokende kandi na lobaki to prévoit ki déjà le programme ezalaki déjà que to tourner na artiste na biso émission parce que to ko surprendre bango bazaki en plein tournage yango wana pe liwa pe eyelaki biso pona artiste na biso papa na biso Chaba oyebani mingi na kombo ya Moscovite atikaki biso. Alors Ndombe tozongi siko na yo moko to lobele za bato ebele ba yebi o balinga ko pe makasi me ba mitunaka yango Ndombe ya bima na eka na molimo otondeni. Ils ont besoin de ton parcours ba yeba quand même Ndombe auta wapi abanda wapi po mingi pe bato musu pe ba yebi o kai palianza na bangi ba yeba tozonga tout ça moi un pas en arrière to yeba Ndombe auta wapi. Oh oui, merci beaucoup pour la question. Ndombe déjà, ngana outi ndaku, na outi palais, un bon matin, na kota groupe Les Réveils. Il y a maman Marie-Hélène, que je salue, mamie, bonjour, ainsi que l'apôtre Jean-Robert Ngondo, la Pessi Wambo Tebele. Donc, ngana outi ndaku, na koti groupe Les Réveils. Groupe Les Réveils avec maman Marie-Hélène, je fais 6 ans. Dans le groupe Les Réveils. Et après groupe Les Réveils, Toyo Longwa, na président Lianza, Toké Tosali, groupe Tosalaki. Et na président Lianza, je fais 2 ans. Et je quittais. Et maintenant là, j'ai mon propre groupe. Donc voilà. S'il faut na lobango anemo, donc voilà. Bon, s'il faut lobango anemo. Il y a une question où il biso mbalamoko où il pe ba internaute na biso parce que ba o ba yeba ki ke l'autre zanando mbe baza pe na ba question na bango batunaki évidemment surtout question tellement que mingi ba yebelo e pa lianza ba nga ba yeba raison ou sala olongwa o biso pe to tuna yo ozaki pa maman Marie-Hélène ozaki pa maman Marie-Hélène du coup bolongwe yo na président Lianza et puis au salika 2 ans kuna olongwe kolonga longa wana. Bon, en fait, déjà, et pas maman Marie-Hélène, tout ça qui 6 ans, ils ont eu quand on a l'alliance avec Tolongwa qui était. Tolongwa Belé, président, je dirais, s'il y a groupe Alliance, il n'y a pas Longwa qui, président Sapou, les réveils de Sapou, il n'y a pas Longwa, Karine Kianza, Yves Oukola, tout ça là, dizaines de personnes. Donc, bon, ils ont un collectif, raison, mais coïncider, parce qu'il y avait une réunion où il y déjà dans le groupe, Mamie et mon Tassalaramo, où il s'appelle Saki Bisso artiste était, donc je ne vais pas signaler à la télévision, ils ont vraiment propreté pour la personnalité à Maman Nabisso. Donc, réunion, les Aki artistes. Chacun de nous a tissé qui est tissé. Le roi leçon naie, il y a le roi de décision et vie naie parce que Tito Varaboué, nous avons une carrière naie. Vous voyez, des fois banzela musu les arabiso comme étant ba canal et puis ba décision musu sur vie, les arabiso peut permettre biso commerce que de orienter à venir na biso. Donc lorsque ces réunions s'est fait, nous avons a joué tennis naie, a joué par naie. Bon, moi j'avais jugé bon de rester à la maison. Ba musu soupé ba jijaki batika tika na bango. Et Lianzayo Lukanga na palais, on s'est décidé tout ça à groupe. Nettoyer ça à groupe ou tout ça qui. Président je reste pas qui a sali groupe. Président ça peut pas sali groupe. Biso to na Lianza, Yves Oukola, Karine Kianza et tout et tout. To yepé tout sali groupe ou tout ça là qui. Et on a fait 2 ans, moi je quittais. La raison au ngala longwa qui est pas président Lianza, et ça qui justement na roloba
na se sentais que na commis prêt. Tout soit na guité, tout bunda guité. Vous êtes sûr que Botswana été? Trop sûr même. Na sur so yeux na micro na yo, au lobano marambo na oloba. Bon, donc ben la katiote. Yo êtes très sûr que Botswana été. On se sentait qui prêt. Et alors quand moi na katanda, nous sommes à se sentir prêt. Et ça là au bon gamin non? Au bon gamin malem ben au épice peu apparent na yo que na me sentir prêt, il faut na kende talara so mona koli il faut aluka bisika na e ndenge oyo ozako sous-entendre ah mais moi na ozaki prêt so ozaki vraiment temps obonza est-ce que otika papa na musala mo papa pesa que yo silisa ngotoke non neti yo eza na film mo bondo sala aussi ça qui non si c'est filmé d'ailleurs kuna c'est moi parce que so kolongeza ki bien il faut que zela quand même et sili non, peut-être aux informés, tes films ici là qui parce que c'est moi qui écrivais là-bas. Ngam nando kuma ngam nando réalisé donc ngam nando ça la presque tout. Siko biso ba question to na to na posan de to éclaircir. Kasi yango na ça la siko. Donc c'est-à-dire quoi? Film olo bana je crois que l'avenir est sombre. Place na joie ba festa ba gaillard et tout et tout. Ouais. Et je crois na film wana biso déjà to hérita ka sens moko boy pas maman Marie-Hélène. Tu tourneras déjà film du début à la fin. Tu tourneras film épisode T. Tu es sali des épisodes, ok. Tu après un mois, tu sali sous des épisodes pour te diffuser. Non. On tournait déjà film du début et à la fin. C'est moi qui ai réalisé. Ngam na komaki, ngam na dirigé tournage, ngam na salaki maramutu na montage na lande la linga. Parce que internet na biso balobi faut retourna e toyoka o wana pendez de kisa motema ya président Liana. D'ailleurs peut-être bango na mon ba rancœur mon beau. Non, même pas et Thiago grand prêtre à l'aise qui mi a les lois à fier nanga. Yango apendo zabongo ovanda na basi oza o sale comportement na bana na basi tete na linga na ngande pe bango te na te makasi na tanyo so na perdre ka pona ovanda e ngande kuna regretter na simi makolo me bi matena basolo mais na simbi kana risquer oya ka no pe ate na kona ka yo moko luli no makolo e na luli yango pareil ça qui une tension na luli la kiango na lula kiango une tension et puis na monique tension ya mabe aux insolente na ko risquer vie na ngate na kwa ka jetem na mai tamgo na kutana moi ça makolo mabe bo ina boy dans l'immédiat et puis tout de suite na regretter ma casse na tanyo so na perdre et non on met la terre bien bouté o luli yango nde comme tu sois findo likambo ana seka sepeni na mo sepela mo ibeba sia et puis on l'a na et puis au moins na na puponi makona nga o tikala o mona nga kende ko como mbete ngasko na sika na mbeka yo c'est quoi ça bon yazalwa yaya comprendre maman na biso Marie-Hélène tant watala biso ayoka esengo mo boy yanzazalwa yaya nanga comprendre artistiquement et puis la vie normale pe boy c'est un grand frère que je respecte beaucoup que j'aime beaucoup walinga nga mingi nga pena linga tellement trop yemo wa ibi place azali tondo binga na kia vie les pères à vie les fils aibi les pourquoi donc on peut se revoir ensemble oui pourquoi pas donc c'est à dire que to démentir nanu o bat bando kanisaki na zuzaki na tiki filmé ngana longwe na c'est non j'avais tout fini na sisi maramunyo sur montage na la neleli nyonso sili to tiki pe filmé na chaîne na habité sur écouta déjà na Lianza TV je ne crois pas na ebi vraiment et après na kyo sala vie nanga na ya ka lola to ayi na ndako ba parents to bimina yaya to refute yaya refute ova na ndako yaya ti yo po monique na zui pe moi 10 francs na sala pe moi vie nanga nga pe na ko zona nga moi studio nanga o na zui ne na ofutela nanga male na obundana donc sans rancune sans nini et là au moins ma bête donc voilà filets internautes il y a concept touch quand de toloba que aweza miroir à solo un des abisika boka ko puiser ma information à solo hein na mituna na bino bonde ko mituna concernant artiste na biso ndombe bolobi que maman tune la biso nanu pourquoi réagir ça bongo eza pe na batebele kati na bino ou peut-être un thème na bino ezokaki pourquoi baloba kaka okoyo kalikambu faut que vérifier et pas la personne c'est ça la différence il y a concept touch na ba place musubo kenda kotala tala kuna so ba yokika makambo ezolo ba rumeur ba pesi bino et pe bino pe bomoni ngo keza mambo solo et voilà aujourd'hui nous avons reçu pour vous ndombe yemoko éclaircir pour comprendre que makambo nyonso boyoka ezalaki bongo te alors papa ndombe ba projet na yo to pe ba ambition na yo ezanini bon
déjà ba projet to banga déjà au lobango boye ezara lobelo mo boye baibi nga déjà ba benga nga mutu montre nga benga nga mutu montre donc c'est-à-dire mutu et réfléchissant à la seconde donc montre so awa et ça la pas ba voisin ça là donc c'est difficile les aérola là donc ba projet ça tellement ébélé tellement vraiment ébélé na sur moi quelques projets puis papa na biso Audace Milan doyebi na maman na biso ba yebi ba moi ba quelques ni pour na ba parents nga voilà pena donc ba parents nga donc ya blague tout donc ba projet zali ébélé et to chité déjà l'année 2021 et je pense que l'année 2022 ils en attendent des surprises tant makambo zala tellement ya kitoko ébélé bo mona sundo me na ba facette mususu to yana ba makambo ébélé surtout susuka ana concept touch et makambo peneze ébélé photo sala ah donc na ninga ma sécurité ba projet penezali ba projet pene blague itezali mais to ko lo bango la télévision te de perke ba yiba voilà mutamutabate la oya ya malonga ah oui alors artiste Ndombe quel conseil parce que tu comme déjà qu'attendre na souka ya émission ta équipe émission te ezalaki na ngo tournage mais surtout pour na eloko tout non par rapport à film c'était une question isenga qui vraiment tout na pour ba te belé batika la na makanisi wana na moto te côté wana je pense qu'il na éclaircir na yebi que ouais bakbala na biso bakamaeli makasi ko leka biso et je pense que né na signifiant aussi bien boé na sûr que ba comprendre na faucha montuté et déjà ce n'est pas de mes habitudes yozaki awa moninga air na tournage na komi matinal parce que na linga rosa la ponctuelle c'est mon travail je vis comme ça donc yango ndika nga na sala yango na vivre nango donc na ko négliger yango te peu importe mbongo eza mukie to mbongo eza belé non nga na zwa programme ya mutu na yebi ke na programme ya mutu te na ju programme na ye na herbe pesinga na ya na ye donc moi je suis comme ça na travailler na moi ba discipline na nga na ba norme na nga je ne peux jamais faucher président Lianza na tournage ou na nini non même pas nazalaki wana to travailler qui to silisi musala ndenge longo banaki nge balobana lingala ndenge lobana elongo banaki donc to silisi vraiment boulot ici et après nga na zui chemin na nga na zui mwana na nga futela na ko futela donc c'est un peu ça donc voilà. Peut-être un jour au Québec pas y a talier. Oui, oui, je pense à ça déjà na ba 2022 ah bilo mo on a biso ba projet za tellement bien. 2022 za mula za munene donc to sala makambo ya danger wana za mutu nanga donc ba surprise ça. Na ni nombo ina show. Tani ba pesa nga invitation mo ba couple. Loba zero. Oh, oh, Asmak. Petit do bandina 089. Baki c'est là en 70. C'est là 70 na suka. Kota mota 70 au point ngana na c'est là 70. Ala noko petit frère. Yo tellement. Asmak. T'es amateur. Oh si na mobali. Yo na beto nga sa ba jeté. Oh si mobali na deux pays. Na likolo za na France. Na se asa RDC yo tellement. Como ba no? Ya la bébé love malembe nan. Mama na onyama yo. Na pede ba munanga likolo. Bébé love ko biloko ba. O ma kacho. Ya. Masa, omoni yo mto batterie. Ye amona verninga na magoso. Yo leta yebio. Na combien fois na ko tibolo? Ça la calme. Problème ni expliquer. Masa problème. Nani petit nanga. Bibi omoni nga Gucci. Yo, kiliko. Bébé love. Mokoso. Masa loba. Mokoso tala. Moni on prend ça ani. Zope o bosana. Mokoso. Na koli na famille moko boye mokoso. Très modeste. Masa speak. Koko na biso. Na expliquer. Na oya. Pardon. Na oya. Am ngala ngamba. Foto la loi mibali. Koko na biso ala na habitude akota banda ko nganga trop. Nga na bi place baboka masu, na bi place basara ni. Ah, c'est que ngombe tanga. Na expliquer. Na wali mapenda na ya wana te. Tika kota. Merci. Tika kota. Merci de kota. Merci mon grosso. Merci pour comprendre. Merci beaucoup. Kota. Merci beaucoup. J'avance. Sko. Na mona yo. Na lingana eloko wana ko eza biso ya famille eloko wana banda kwa nganga ko kota kwa nganga ko samu mabe ko keleli ngundu ko keleli na ka lokole linga lokole neti sala ko imata kelingundu
Malasima aya kakana challenge. Sko atati mengalo bango na okelo kwana o emata bisi ya famille ya kota na. Kusha boma yaya benda plan. Problème non c'est ngwana. Yango so ya Masa asma. Oda bebe tika. Espèce où elle attaque ngala ko masa. Anga sala mabete yaya babona zoni. Bango musala basalaka. Nani musala ba. Oh moi sina ngolo bebele bonenga kolo moi sito ko range biso libaya ya. Na comprend que au sala loko mobo olengela kika malanga mais na dossier na soso mutu na ngai. C'est bon. Na bien. Tosolola. Zama ke zama Masabo sola skoni. Kanga nondo kanga ngalo. Na yo kilo kwani matanga. Boma moto. Kusha. Boma moto. Bébé l'offre. Oh dala la veille dia. On menace ya. Ya on menace. On menace. Bébé l'offre. Kanga kilo kwani mata. Yelo ba Kanga biloko. Ko pesa ngati tota bela bo. Ya mama sanga ngai. Oh petit na ngai. Imi sanga. Wa. Comprendre? Imi sanga. Doit falloir. Comprendre? Doit falloir. Non. Imi sanga. Wa mu na la comprendre. Wa mu mi na wa no. Petro alobi makambo bo abona yo. Imi sanga. Amu na ngai. Bébé l'offre. Ko tia na combien place? Wa. Place à boulot ça. Apesi ngai. Bon, takala combien? Yaya. Bébé l'offre. Afwe yu mapena menga afuka mina na buso papa. Sia. Ngako ngai. Journée baby hein. Baby. Utonga bongoti. Laisse la famille a. Comprendre? Je pose ça mutamta ça comme problème quand tu fais ma kamnai. Na fuka mi kwa ngabetanga. Na banga likofi ko likalisasi. Tonga wa una ni na maso ya disi. Surprise. Voilà, au fait, ce parcours dans Bandaki, au Mwenda Kokepa, maman Marie-Hélène, de Bolongwaka, Boye, Oyepa, papa Lianza. Mais pour Oko, mais pas maman Marie-Hélène. Donc, Moussala Oya qui théâtre. Et ça qui passionne à yo, depuis aux amours à Mouketo, quand on est à Kama Moutata, bon, on a un roi, ça, ils sa théâtre. Bon, en fait, na théâtre pena, ils ngati, mais j'avais 100. J'avais ça à Makila. Oui, je ne savais pas. Moi, déjà au départ, à l'époque, 2000, 2001, 2002, tout ça qui va rapper, 2002, 2003, 2004, type 2006, je crois. Tout ça qui va rapper à l'époque, parce que on a à l'époque. Comprendre? À l'époque, ils ont dit bon, tout ça, rap, mannequinat et tout qu'on sort. Donc, ça, on a jeté dans ça. On a pénis à créneau. Et ça arrive à un moment, et ça là, Lukato ça là, le roi moi film moi il y a afro-américain, donc film est pas proprement dit, un film cadré, calqué et tout. On a encore sollicité biso na projet les aka nani président dauphin Moulamata dit que j'ai sali, voilà, aya sollicité biso tout kinda pe tout ça les locaux là, et puis si biso le roi Gou le roi Lengi. Après, tu as na biso pina ye, tu fais na biso na banda ku et tout ici, na ngo biso pe tu continuer ma ramna, tu pas continuer ma ramna. Parce que tu yo ka guana, yelo guana. Tu as la pera pango et c'est nga fo bino mo bo dépensera trop, bo gagner na ngote ni. Tu as la sko nga pe annonçani. Parce que moi au départ, j'aimais déjà la télé, la ligne la télévision tellement. Non ta sko non ça ndeti nini pina pona les kana TV. Non ça ni. Je pensais à ça. Et jour mon avant d'aboué, maman Abisso Marie-Hélène, alors ça la recrutement pas concert Nabino Noëlla Madinga à l'époque na digital. Alors ça recrutement les kana vinanga Prince Chabani na pesi Bambote Belé depuis France et puis vinanga Fabrice Mbala Bambote Belé place Wali depuis France là on a pesi bino Bambote les kana émission ya Noëlla Madinga ba ça là ba lancer recrutement. Ndé nazwa ni mutazula ko numéro grand frère nanga prophète Christian Ndombe. Na pesi Bambote Belé place ali. Ye mutazula nga numéro bisinga benga bango kendo ko ta théâtre isalo bien.
c'est anga pena ba théâtre wana ba bloc wana linga ngoti o te kendo sa théâtre isalo bien kende ye muta pusanga ye ku muta bengelanga abengi bango ba solo lipe azu ba modalité na bango nyoso pas na yo kende pe dimanche na ke prière na koti prière na sisi na soli na bango mercredi na yo banda répétition c'était ça c'était par là que ça a commencé na bandi répétition le mercredi vendredi sous répétition na lundi une année et demie je passais pas à la télé hein. Ouais je ne passais pas à la télé ce oyeboué au quotidien ba star bazaki comprendre ba vina ba prince ba maman nanga ba Elise Salumu ba Redi Lianza Lisofote ba Jires Mbouyi ba Sapu ba ide ba donc ba pionnier déjà groupe bavanda jusqu'au mois mon bouti parler ou ba parler ba français ba nini donc ba taloka parce que plaisir ezaki nini tango yé ou les canaux télévision té une année et demie les canaux télévision té mais autant bolasco na ba vie comprendre parce que on a ba vie danger déjà na kin ba vie nanga ba prince ba lianza ba mbuyi ba nani autant bolasco na bango bozalaka chaque temps bozalaka na bango ba nini oyo kapgua nati oyo ke lengi wana donc moyen qui m'appelle ati donc ils arrêtent na za kana linda ka bango pe ba choka na espoir mon film ya au jeu principal ba ko sana bango film ya na au jeu principal to sola ki on dia na mami ba ko sa ngaka poka oya kaka po ba sepele nanga na za ki poli respect puis donc voilà nandoza na bango au fur et à mesure ba ko sanga mikolope kindi bana totaliser pena une année et demie oh na les gana TV tineni pas ba yo crélingi lo mobu premier film na ngana iba kezalaka cupidité ouais izala cupidité na niata film wana isala moi bien deuxième film na yo jouer na réveil izala identité côté na jouana papa nanga papa Kwedi première fois na jouer na grand roi papa Kwedi côté na jouer na papa Kwedi ça va bien ça l'a vraiment bien libanda et puis les films ont été kanga mwandam na joué na papa Kwedi ça l'a bien après ba film même souper ya o comme bien effectif pena groupe so ba comme film ba raisonner pe andombe so ba comme film ba comme andombe ba sirwa sur président Jires le président ba sirwa na aki disciplinaire na biso ya groupe alliance a voyager à Afrique du Sud à Cape South ba yo sala beta so ba 2 ans boy na Afrique du Sud ayo zonga kini ayo kutanga mutu ese komela na ne moi mabesko wana ya premier film na ngana ko na vie mutu apesanga so chance ke ndombe komela nga film via uta Afrique du Sud ya boy banini asolisa marele na ebisete mère na mona ba blo mondomba osala na mpanzi wana kuna ya bien ape aimé banini na besoin na confier comment mami kuta boya ndombe film ni déjà comment au risque comment film ndo pesa ndomba komelo film au monde ba a convaincre Marlène ça va c'est bon na niata film na mutima monala la pongite butu nga koma kaka butu na koma kaka na yepe boy tournage première fois nga na diriger tournage na diriger pe tournage koto ke moi mabe ka ya moi Marlène na bengio ndombe moi genre zana bango moi boy kindi moi boy ba ko chio pa wana za la premier film na nga na ibara izala titre film ngo Général Confiance ekota na Légende TV je crois et les KPA premier film na nga na jouer na nga na komi nga mo pe na jouer li sous danger les a Général Confiance ya président Jires que j'ai sali merci aussi pour l'opportunité nga za reconnaissant c'est ça donc voilà donc ndé ya ko sala ki ba yo comprendre pe que ndomba ngwa koma kamarele na komo pesa nga pe batage non mais film histoire mona za na ngoya ka boye pe bo panzi na mami bo komi pe ba nini tu et tout na yo zwa pe moi ba chance ya ba chaîne mususu papa ainsi de suite tu ya ko longwa to yo ya na lianza nga na simbe scénario na komi ti pe na yo longwa jusqu'à nos jours nga kaka na okoma kaka pour mutu ezo baluka na donc voilà vraiment minga ko le baiser belé mais la télé c'est les temps yango wana tokomi déjà nasuka ya émission na biso l'artiste plus rapidement un conseil pour le jeune au baza ko aspirer koya na musala oyo koko yebisa bango nini. Oui, merci beaucoup déjà pour la question, ils sont vraiment intéressant pour na ba jeune au baolinga baya to o bazape déjà na musala o tamsupo
misu pe nga naza mukolo na bana misala te na bi na musala iza ba jeune mususu aza jeune aza mukolo na nga pe mais nga naza mukolo ni na musala mususu pa aza jeune baza mikolo na nga pe na misala nga naza mukolo ni pe na âge bazali donc to pe ça conseille beaucoup plus na ba ndeko o ba oya na nini za na musala osika donc conseil izaka ke tous à la persévérance tous à la précité tous à la focus na boulot et loko ekote la mutu koleka musala na ye ezalati donc et loko vraiment ekote la biso surtout nous la jeunesse parce que toi na énergie à sika travailler za la focus na boulot ko kima la répétition te surtout ça na betara cité tangati na boyi na répétera chaque mercredi vendredi na répétera. Donc je fais un effort attends azaki na programme nini ata bato banzonzing ba ebike mercredi vendredi ndo ma répéta c'est difficile pour na tourner vraiment na passe donc tous à focus na boulot tout qui ma répétition te tous à na répétition et surtout tous à la sous passion musala o izana ba pine belé izana ba difficulté belé ko bima iza facilité poso bimi o choli okei ozomona mais ce que plaisir izalaka obima okende oyekola et ozwa succès ozapena boulot na nzoto izaka pasi muto azwi succès mbangu mais kopangwa yebi penate yaka mabe donc conseil izaka ke tous à la persévérance to yekola bien et sunga biso pona lobby donc c'est un peu ça. Voilà l'artiste Ndombe. Quand on a na début, tu as une triste nouvelle pour na papa na biso Chaba. Un dernier mot au coquet au pays sapé na artiste mususo bazolanda biso to na famille na en termes de réconfort. Oui, un dernier mot pour na papa na biso Chaba, je dirais. Moi j'ai toujours dit la mort ne nous donne pas de préavis. Donc liwe la ka biso teke ebete la biso à ta porte dans 2 jours, tout dans 1 semaine, nous allons pas na bino. Il oba na biso te. Et surprenant biso toujours. Dans la famille, tous à la fort. Tous à la vraiment fort. Jusque là, papa Koufa hier. Jusque là, programme Pénan Bimité. On est des cœurs, tous et là, toujours programme Soe Bimi. Comme ça, tu es bandeni ni to bandola la, ni to bandoza ni to bandoza. Mais on est tellement affecté. On n'allait même pas tourner aujourd'hui. Parce que c'est un programme qui datait déjà. Ça là qui peut déjà la séquence sous tourna qui il faut tout finaliser pour ça film tout qui peut déjà bon donc normalement tu vas tourner pour tout ça vraiment affecté tout ça vraiment affecté et tu qui peut na ola laté pour auto bungisa za munene makasi donc papa Chaba za vraiment munene ba sali be oui, ma mère veut na batunion sur ba fanatique nion sur o balingaka Ndombe déjà ba joyeux Noël ba bonne année na bino déjà na papa na ngai au Das Milan donc papa au grand cœur papa au pena donc aibisinga Ndombe aux orphelins té pour nga na orphelin de père papa kufa non 7 notre afdel mais papa Das aibisinga Ndombe té aux orphelins té maintenant là tu as un papa. Donc papa Audas Milan nous n'a pêché bambote belé ainsi que na maman na biso n'a pêché bino bambote belé place pour aller donc on a dit que ba fête ngoyo bonne année ngoyo année sikato banda ba surprise eza ebelé n'a pêché bambote belé ba joyeux Noël ba bonne année na Jésus maé full option babi option ya suka na baninga ba France wana na ba Paris bambote na place aux ali bambote belé na Gauthier Mana Mofasa mon ami depuis Canada bambote na yo yangwana bambote belé na Velian Twingo balobi yanga ya kati ba plan ici komaki donc na ebisho na ne moi ma sécurité Velian Twingo bambote belé place ozali bambote belé na maître Nzube na kati ya ba France wana donc maître Nzube bambote belé place ozali wana na moni famille Mokilo na moni famille Mokilo Costino Ngombo bambote belé félicitations mon cher pour la présentation déjà Utaro Sala bambote belé na pesi na Glodifele Mbobi conclave anonyme aka l'avatar ingénieur soin ingénieur propre mon ami d'enfance bourgeois mutakenda poto na en pleine crise économique na République démocratique du Congo ake poto azongi Glodifele donc masananga
napesi bambote ebele place ozali Docteur Steve, Docteur Rico, bambote ebele na bino prophète Christian Moto na Nzambe, grand frère propre Christian Ndombe, bambote ebele donc Chancel na kati ya ba France wana napesi bambote ebele ainsi que Banatu napesi bino bambote ebele bato nyonso balingaka Ndombe donc bambote na bino ba mère V na bino ba Joël Noël na bino l'année comme chité déjà donc c'est un peu ça pour na contact nanga bokozanga na plus 243 89 711 86 68 plus 243 89 711 86 68. Merci aussi à l'équipe technique Mobimba ya Concept Touch Télévision. Donc merci beaucoup Gloire Kiamwini donc babi liso mokonzi. Muta filma film yesu donc il y a danger mystique à part la poudre té bachara parfait té alingaka ba yoka solo na ya lingaka solo na nzo ya moko original donc il y a mystique dans la pesi bambote belé bambote pe na réel valable bambote belé donc yo ebi yanga ya kati donc voilà et derby son na boka été donc voilà les DP derby penane et azuaye et nous vous disons également merci d'avoir répondu présent à notre émission. Non, le plaisir est partagé. Et merci à vous aussi fidèles internautes de Concept Touch Télévision Kande Tolobaka vos informations à solo et pas artiste Nabi Sondobe vous avez compris ma réalité Moussousou Bapé Sabino Ezala juste ba rumeur mais avec lui-même il était là présent vous avez compris Makam Nyonso à éclaircir Bino. Et je dis grand merci au couple Milandou. Ah, je vois maman Afi et papa Audace. Pourquoi pas remercier celui qui était derrière la caméra. Là, je vois Gloire Kiamwini. Et le artiste la Bisondombe aboya na ba yokasola parfait ya linga solone moko original po ezala ya mabete. Voilà. Pour les amabeta lingapé poudre te pour l'ungné bota mafuta te. Lui c'est Gloire Kiamwini et nous voyons également Derby Penane et les DPI. Quand on voit Derby Penane, il faut parler de merveille les mani. Nous te saluons partout où tu es. Tu as dit que au Rolanda Bisoka rapport concept tâche comme un moteur de recherche nayo. Là, je dis également meilleurs vœux à vous tous hein, qui nous suivez de partout. Meilleurs vœux à Maman Afi. Maman Afi. Maman Moro Malamu. Na bisio nkomo ba pesinga conseil moko boye na butu na koloba na télévision te apinga conseil moko boye alobi nanga makambo boye alobi nanga makambo boye donc imutema nanga malili lo ba tinga congélateur na kati nobi mais ba sens ni ya parole maman wa koloba nanga maman Afi Milan papa Audace donc au sala choix bien ya ozana maman Afi. Donc, Bambote Nabino, ba meilleur vœu Nabino. Donc, merci. Voilà, meilleur vœu au couple Milando, maman Afi et papa Audace. Meilleur vœu à vous tous qui nous suivez. Nous allons vous retrouver très très prochainement. Au revoir. Alléluia Hosanna yondo zana makoki ya kolonga liwai mpe ya kosilisa nguya ya satana opesi pongi te na misono mpona kosenjela baoyo yo olapinda inako